Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend Ernia Sobozwami, c'est Noëlla TV. Na pesi bino bambote bambote na kombo na Yesu. Nzambe abomba batela biso la famille. Nzambe abatela biso ça dépend Ernia Sobozwami na Asie, na Amérique, na Europe bambote ya Noëlla TV la famille. En tout cas, na ye la famille poto solo la moke balanda Noëlla TV ba o ba kolanda bo pesa pe conseil bo loba pe en tout cas e ko sala biso bien makasi. La famille to yebi ke moment oyo temps oyo tozana ko leka tozo passer eza temps moko mauvais, temps moko vraiment très compliqué même tozo comprendre des sociétés tozo kende wa pe tozo suka pe bandeko. Alors biso ba na Nzambe to lukate tant oyo mupepe oyo eme mabiso ba chrétien eme mabiso pe na mouvement ya solo yango balobi ke nyonso oyo engalaka nyonso oyo emwanaka ezali orte. C'est vrai bandeko, totika complexe, totika kokotala oyo mutu asali, mutu azolata, mutu azomema, mutu totala ngo tala kaka na misu ebetisa yo motema te ekoya kotinda yo pe na mabe, ekoya kotinda yo ke okesala pe mabe bandeko. Ya solo balobaka ke o nyonso engalaka kaka ezalaka orte. Oui, okotuna nga po ani olobi bongo tozomona ngo Bible pe elobi ke na mikolo na suka bokomona malamu ekomi mabe, mabe ekomi malamu. Tozomona ngo ezosalama na yebi epoque to bando kola okomona ya mokolo azwi yo ke comme ami na ye tozoyeba na biso te akozwa yo wana azobenga yo ke kare na ngai boye akobenga yo azopesa mo babonbon mwa boye akokoti na chambre azosimba yo ozomona ngo pe normal repense na motu na biso ezalaka te toyeba tobana biango bakarine tozoyeba te mais na temps lelo en tout cas eza susu temps wana te ndenge moko te ekomi na ndenge ya mabe bino moko boyebi moi totanga bakombo nango awa eza te bana mama bana na Nzambe. En tout cas tobanga Nzambe, les temps sont mauvais, bato bakomi kolinga kolula oyo ezokongala ezomwana na mokili me bazobosana ke Yesu Kristo akufelaki biso tozozongisa Yesu kaka na croix na même problème tozobosana na betele bindu solo moko ekuti koleka na mboka na biso na koloba place te place salami eza soni pe mawa eza mobali aza na mwasi na bana na ye na ndako. Oui c'est vrai toyoka ebele ezosalama pe ebele mais oyo nazoloba esalami na mboka na ngai nayebi pe mutu wana pe ata na beti lisolo oyo je crois pe akolanda ngo vraiment ya liboso na sengi bolimbisi limbisa pardonner limbisa pona kokebisa bana na Nzambe ba oyo baza na kati nango po baluka kosala ngo bazonga nanu mwa sima basala ngo te parce que ezali eloko moko ya mabe toyebi pasi ebelemi makasi. En tout cas moment oyo tozali pasi Yesu makasi oyo eza kutu moke ekoya susu pli pire ya koleka sikoyo bandeko. Soko ke na magasin eloko to bano soma eloko ya 20 euros na minute ekomi double. Donc biloko emati biso kadi oke soma to bano tondisa biloko ya 150 kadi plein to komi kotondisa ngo na 300. Oya komona ke na kosi vraiment achata na commentaire ayebi ke oui maman Noëlla TV azoloba ya solo bandeko pasi ebelemi mais pasi wana etinda biso te na kosala mabe, etinda biso te na kosala n'importe quoi, etinda biso te tosala oyo tosepelisa Nzambe te. En tout cas tosala pasi pe mawa oyo azolusala makambo wana azali papa ya bana na mwasi na ndako. Papa wana azana asalaka musala na ye mais en dehors ya musala na ye azana musala mosusu akenda kosala musala mosusu ya mabe bandeko babenga ngo au noir. Au noir wana azokosala ndenge nini azokende kopesa ya ye nzoto ya kimobali boyebisanga bana mama est-ce que ezali malamu obe ezali mabe
ezali malamu ou bien ezali mabe. Siko oye asalaka camarade na ye pe amoni alobi camarade nanga atambolaka bien, alataka bien, na ba fête komona ye azalaka vraiment bien, azotambola na mituka ya minene, mituka ya cher, ozomona ye penza ke yana la vie. Donc vie penza ezali azana vie. Biso pe tellement mituna pe ezangaka te. Biso pe tellement pe komi lula pe ezangaka te. Moninga na ye pe mosusu atuni ye alobi moninga yo boye kaka musala oyo salaka boyebi bino moko musala ba compagnie musala o ba benga yango ba impact o ba benga yango ba production musala ba production ekoko oui ozona ba crédit osombi oyo olingo somba mais ekoko ozala te ozolata au-delà okomi penza na franchement neti moto penza asalaka aza ministre ou bien aza na habité na oloba nini na mboka na bito zali na poto o dozali donc azo sala penza ko soki omoni ye il faut lula donc moninga na ye pe atuni alobi moninga na nga yo boye ozo lata boye mituka minene boye mingai pe nazo kosala musala ya malonga te na asali musala ngo menaza neti yo te yo boye ndenge nini kolula oyo bituna oyo ete ya kabiso bandeko ete ya kabiso ale atuni ale ye pa yebisi ozana posa pe na mema yo pe place nga na salaka alobi winga pe na lingi o memanga parce que on a so les simba te bo futindako futa boye oyo kotikala eloko te donc pasi na pasi moi si pe na ndako azoko tungisa eloko malunga ezate donc memanga pe na sala pe o noir wana pe esala nga pe moi bien ponga pe na se sortir pe bien na moi si pe na bana na se pelesa pe moi si nanga alobi OK problème ezate na komema yo na komema yo oui. Allez, azeli, azobenga ye pete. Tellement ye a comme na soifé, abandi ko déranger camarade na ye. Camarade na le OK, zana ko mema yo tokende. Allez, jope, basali nzela pe ensemble basali route na bango pe ensemble bakei. Bakei kuna na bamboka ngo oya biso pe koto bamboka ngo moko ezalaka neti osomona eti kuna eske bato bazalaka na ndako bato bazalaka te eske na ville bato bazalaka te me bato bazalaka amemi ye pe inde tokei bakei akoti ye bakoti tala musala nga nasalaka awa osalaka musala nini alakisi ye musala oyo asalaka yango efutaka nga boye eza nango problème te yaka omoni bato oyo bango de bakopesa yo mbongo wana par jour okobima na ba 600 na ba 1000 voire même 1500 osali na yo banda tongo oti pokwa obimi na yo na mbongo nalobi musala ona osala nka par jour ebimisanga mbongo ebele boye bayebisi ye pesa ya yo boyebi bino moko mwana lobango awa ezate boyebi système biso tozala bana nzambe alobi kete ezali malamu mwasi na mobali ezate ke mobali na mobali wana ezali bango ne bato bazoko balusa makomi na bango me biso bana nzambe tozaka na système wana onzamba tia biso atali alobi donc ndenge na monaka yo oyo nyonso salaka nango alobi kasi yo kanisaki nini kaka oyo nakendaka musala yango nakoki kozala na station boye non nasangisaka na oyo yango omonaka nga nazobika yo pe soko olingi okoma neti ngai yango musala na memi yo yango oyo sala moninga alobi te abanga nzambe papa osalaki bien obangi nzambe obakisa mikolo oyo oza nango na posa en tout cas nzambe akopesa yo musala malamu okozwa musala okozwa pe mbongo ebele okobokola bana no pe mwasi na yo wana alobi non ngai ata
nalia ata mabele nalia nanga ata mabele mais oyo nakoko sala ngo te bandeko boyebi mosala ngo wana mobali na mobali oyebi ndenge ezali ya lobi yo salo za zoba yo kanisi nini lola ngo yeko ya mukolo nini yesu ngo ko ya mukolo nini nyonso ezoleka awa tozoko futa masumu na biso nyonso awa mukolo na suka ezali te bandeko botala bato mabe ya ndenge bazalaka botala bato masumu alingi kaka ndenge akweya wana alingi ke bato nyonso bakweya me ayebi te ke bana nzambe bazali baponami bazali moponami na mwana nzambe baza tala ndenge satan aitilizaka bato ebisa moninga ke mosala nanga nasalaka okoka te moninga azonga na ye obeyebisa kaka ke mosala nanga onga nazwa komona anga boye ezaka mosala onga nasalaka bosila na bongo ke omema mutu na nzela oyo eza mabe oui nzambe alobaki napesi bino banzela mibale yo moko pona oui c'est vrai akei pe yango alobi te oyo eza nzela nga nakopona te ngai naza mobali nzambe aboti babotaki ngai na baboti na ngai mobali na kotikala kaka mobali donc ngai nakende ndeko na ngai mobali abanda kobamba nga olie ngai mobali nabanda kobamba mwasi mais ndeko na ngai mobali abanda kobamba nga ça peut pas siko oyebisa nga papa ya bongo boloba bino moko na bacommentaire papa ya boye na ndako na ye na bana na ye akopesa bana na ye conseil nini akoloba na bana ye nini pe ayebisaka mwasi nekenda ke mosala ya mibale wapi nakenda kosala pe nini ekomona wana pe na ndako na ye pe mwasi pe asimbaka mwasi te parce que makasi nyonso akenda kosilisa kuna aza makasi akokoka te toyebi te ye akoma mwasi obie ye akoma mobali eske akozala susu na effort ndenge azalaka nango deja azalaki nango avant akoma na mosala wana opa et en plus ozoyebisa ye okanisaki nini bato nyonso yo ozomona wana eza nango mpe mabe te eza mpe masumu te yo okanisi bato nyonso ozokomona bazokobonga awa basalaka kaka misala oyo kasi ezaka mosala moko basalaka mpe misala oyo okosi wa lukuta na yo ata ozozwa 1000 euros ofutaka ndako 500 okoyeba kaka ndenge okobimela na 500 wana okoyeba lukuta na yo organisation na yo kaka okobima lukuta c'est pas vrai bato nyonso bazwaka ba million te ba 5000 te bato nyonso bazwaka ngo te wana lukuta ata vie yango ekomi pasi tozo vivre kaka biso pe mbamba kaka na Yesu tozo vivre kaka na ndambo oyo ozozwa yango pe tozo ko vivre nango wana eza lokuta na yo siko boyebisa nga bandeko bana nzambe bana nkolo bandeko Noela TV eske papa ya boye azali digne na kati ya société na kati ya ndako na ye eske aza exemplaire na kati ya société pona nga nalobi non aza malamu te oui toyebi baza ebele na kati ya bandako basalaka ngo toyebi yango te makambo selekaka na mir na 4 coins nyonso ya mir na biso bandako toyebi yango te mabe ekomi malamu ekomi mabe bana na nzambe tosala keba Jésus Christ akoya tokita tomata akoya tobongola bizreli na biso efandeli na biso etamboli na biso tolanda oyo nyonso ya mokili te mokili ekosa biso te toyebi ke monde ekomi kosalama na maboko ya bato wana toyebi yango me toza bana nzambe du fait ke toyebi ke eza mabe tondima kaka na makasi te ke tellement monde yango eza na maboko na bango tomikotisa mpe kaka na kati yango non omweke tokokota yango tozokoyeba te par ignorance nzambe akolimbisa biso mais sikoyo soki tozoyeba yango ke oyo eza mabe tozokota na kati nango nzambe akopardone biso te tosala lisumu na makasi na biso moko toyebi ke oyo eza lisumu mpe tozosala yango wana nzambe akopardone biso te bandeko tomilengela les temps sont mauvais tomilengela bana na nzambe
Tomi lingila. Donc, eza moi li solo. Eza teke, e salami kaka na mboka na nga na zali bana na nzambe. E salami na mboka na ngai. Pe moto yo akolanda ngo pe akoyeba ke li solo eza ya ye. Ezali mawa. Bana bazo kolia mbongo ya masumu ya papa. Papa koya na ndako moye pe bamba mama susu ezate parce que auti kosilisa susu énergie côté mosusu tellement mosala na ye asalaka banda lundi ya samedi ale kuna pe akenda ko bamba dimanche obe samedi ake bamba donc mbongo masumu bana na ye pe bazo kolia susu mbongo wana bana na ye bazo kobika kaka na mbongo wana donc bana bakoya kolanda pe rythme ya papa pe akozala na conseil ya kopesa bana te papa pe akozala liloba koloba te tellement baza na soife ya mbongo tellement balobi ke te toluka mbongo monde changer bato bazo kokufa te bango moko babimisaki système wana bazosala pe eloko te bazali kaka donc biso pe tozala mais quand même toza babantu tozali bacongolais hein ata bible yango ezali bamindele bato bamibelaki biso oui bien sûr batikela biso yango problème eza te mais tobanga nzambe toloba te ke bango bato bayaki na bible wana me basalelaka ngo te bongo biso tolanda bango te bato na bato baza na chance na bango balobi ezalaka bongo biso baoyo banoir et surtout biso babengaka biso bamakila oyo alibata basalelaka ngo bude te bango nde bana yesu bango nde bana nzambe bango nde bato bayebi yesu yango bango nde bato bayelaki biso baboya biso bato simba bible yango mais quand même problème eza te mais tobanga nzambe totalake oyo eza mabe oyo eza masumu nga soki nasali yango ata olobi yango na bana na yo te ezali automatique contact bana wana baza na kati ya ndako na yo bana wana bazo kolia mbongo ya masumu bana wana bazo kovivre na mbongo ya masumu yo papa ozo koboma bana yo osala savoir ozo kodétruire ndako na yo osala savoir ozo détruire ndako na osala savoir donc oza wana makasi esili yo déjà na nzoto soko ye mwasi na yo alobi boyo olobi te naza mabibi naza fatigué nzoka nde oza fatigué na ndenge na yo mosusu na mbongo oyo ozo kozwa ya ndenge ya mabe bandeko bana nzambe to envie te zala fier na oyo ndambo ozo kozwa zala fier na ndambo oyo motoki na yo ezo kozwa ezala bapesi yo ke na mosala bapesi yo mbongo ndambo yeba kaka ndenge ya kogere yango yebaka ndenge ya kogere yango na ndako na bana na yo na mobali na yo boyebaka ndenge ya kogere bokobima boluka kolinga te kolula te oyo ezokongala epai ya moninga epai ya bato kotuna pe ebele eza mabe ngai noel na ndenge nazalaka ozwi olati nyonso natalaka kaka nalulika merci olati bien esili donc tala kaka na miso esili koluka kotuna te soki olingi kotuna mingi oya kosimba touche donc papa wana azonga alobi nga na vie na nga jamais nakoki kosala yango aloba yango pe te afanda na ye akoloba yango na nani afanda na ye nango oloba yango na nani fanda na yo nango mesana na yo nango problème eza te papa wana chance aboyaki na alobi non nakozanga bokonzi na lola te mpo na makambo na mokili oyo papa nzambe apambola yo en tout cas balandi ya Noela TV na lisolo oyo nabeti soki omoni ke etouche yo bien tia commentaire ya malamu partager pe na moninga mosusu tokebisa bana na nzambe toyebaka te mokili oyo ekomi makambo ebele ya mabe mokili oyo bato bakomi kosala oyo motema na bango ezosepelisa bango mokili oyo ekomi mabe moto alingi alata abima amona amimonisa bana miso ya bato amoni teke nga soki nalati na bimi lelo ebongo lobi yesu era koya kotuna nga na koloba nini tokita yango susu te bana mama en tout cas Noela TV akomi na suka bo like bo partager bo aimer et kosala biso bien to pesa na ba conseil oyo pe amoni azana mwa lisolo na ye ya malamu amonaki apesa Noela TV to kobeta ngo na bokebi pe to kotanga kombo te to koloba kaka boye to pesa na kaka ba conseil to yebake non to banga nzambe ata balobaka ke ba noir ba mo ba banga kaka nzambe bazana eloko te eza problème te
eza na mokolo Yesu akoya kotuna biso tokende na nyonso oyo tozomona mokili te tomonaka ata moto akufi. Petit frère na nga awuti kokufa bandeko atiki bana atiki nyonso azalaki nango ezala atika azalaki na 100 na 200 ake nango te atikali atiki yango nyonso ake kaka na place ya 2 mètres moto alandaki nga na wuti kokonda ye ka quelques mois awa wuti kolekawa na octobre ake liboko na likolo mpona kolakisaki tozali bapassager na mokili oyo tokende malembe mokili ya bato totambola malembe tobanga ne nzambe nde mokonzi mabele nde mokonzi. En tout cas la famille nazotika bino ba commentaire na bino pe ekosala Noela TV bien nazotika bino nzambe na lola abomba pe abatela biso tozali ensemble na bino tozongi toza ensemble soko lisole ezali tindela ngai na WhatsApp nangai kosala nga bien numéro na nga téléphone ezali 049 34 87 854 04 93 48 78 78 pardon 54. C'est Noela TV. Merci la famille. Nzambe na lola abomba biso bisika nyonso bozali. Soki Yesu Masiya nano komi nano te tokokuta na tokomona na lisolo na biso mosusu ekulia. Merci. Bye bye.